Entier kabulanga na e kabulanga. Donne luka obota ya yo. Na peso information na obota na Kinshasa te. Ngana ete. Toza kaka. Bolingo zo bakisa masu. Ko na bana na bango. Parce que le pesa nga kanda na leka ngwana ti. Et le pesa nga kanda ngwana na leka batindela nga pour 3 ans. 3 ans. Ah ben infection c'est tout. Voilà. Dans autres pour recevoir les arabes. Merci j'ai waka. Na obota na Kinshasa te puis na minute yo to ana na programme obota te. Baboko la rabana bango. Wana za makila na bango. Wana baba na Nde ko bakisama. Ozela ningala bota. Na obota na Kinshasa te. Yone lukoli ya manga sende. Poto okotsa na mbongo makasi to. Yasikeye Stanley News TV. Stanley News TV. Abo kutande live show. Culture générale et poids. Politique ya mboka mama. Voilà, bienvenue sur notre émission Lobato Yoka présentée par Paul Mukindi. Mon souka ba Mukinyo so na chaîne Abino ya Kitoko Stanley News Télévision, chaîne pe Sarabino actualité na Sarabino, awa to beta ka politique, to beta critique, to beta ka pe masolo nyonso, ba e-sport, ba nyonso actualité, délire. Awa okuta yango avec Paul Mukindi, mon souka ba Mukindi. Derrière la caméra Gimbo Marazate patron, na vous avez pété Loro Ballet et na pointe, je vais wata Mukonzi na pointe, et nyau yangande na pointe va dire just kabika na pointe bandeko bolinga biso na kati ya Stanley News Télévision on s'abonner pour partager pour liker vidéo émission le bateau ya mukolo molelo na yambeli bino bongo Natasha wazalaki bongo ex ya Diego Kao boyebi le pouvoir le Diego Kao tobeta na lisolo par rapport ya makambo ezo le kati ya réseaux sociaux ne ba memi bana na ye na kati ya réseaux sociaux ndenge ba saile droit de réponse ko benga bana na ye ba afin bâtard to ebité est-ce que les alliés ya solo bana ngo bazali bana ya Diego Kao to découvrir ngo awa et le monde abino j'espère que ceux qui m'ont réalisé déjà même langage nanga font leur déjà plateau ba découvrir déjà Natasha oh to zali bongo na kati na plateau c'est ça Natasha bo to te hein et Natasha mususu voilà moi les font là déjà plateau sur le même langage nanga ito le déjà bongo na plateau na biso Natasha bonjour papa bonne santé oui santé qui met l'angola nzambe. Voilà, santé qui m'a en Angola Zambéna. Et c'est qui bino quand on a eu ta quoi, ça vient na bandeli ya non sanga que non. Na kozala lelo na Natasha wazali bongo ex. Ya Diego Kao, bon mais ça n'a me toki na ngo bongo. Ex ya Diego Kao, peut-être dans le solo par rapport ya droit de réponse. Ngana zui Natasha kana droit de réponse mbala moko. Na photo oyo ba posta ki papa na bango na ebité Natasha. Tuningito yeba oyo ba poster ki wana zali papa le kinayoto papa na bino te mobala grande sœur nanga mobali ya grande sœur na yo OK Natasha expliquer na bato ba Holanda yo makambo yo ekoti réseaux sociaux le lenge kani. Oui merci beaucoup bato bozolanda nga na lobby déjà trop na l'équipe de l'émission déjà trop c'est important la minute yo boyebi déjà 3 ans passés peut-être que les cabo natikala ko leka lisuste par rapport ya comportement Diego affichaka ndenga tikanga na bana na ndako ndenga kendanga na ye na leka ba émission tour à liboso mais na monaki aponi vie na ye natika ki sa vie na souhaiter ba bonne chance avant na ngana bana ngai 3 ans ouais 3 ans quand on a vendu na bana boé maman Kobel maman Foko a quoi peut ko vendre combo maman Kobel maman Foko oui maman Foko j'espère bandeko bo Holanda biso boyebi déjà ba combo wana bazotanga bébé santé à bon terme bébé santé avant dine penda na kitwana boski zenga azupe masoko na ye masoko makwanza invité ba terme na lo bango non pas non ebi ke oza média TV bato ba Holanda yo oui ekendera bon ndenge ke bon boski zenga vraiment au ba Holanda et à genre na ngate mais esengera ke bon
azwi kombo bana na ngai na benga bango te na 3 ans wana na tikala ko benga Diego te na tikala ko benga même mama Kobel te na vinanga na kutana na ete na eba ete poko vanda ndenge nini obando tanga kombo bana na nga Diego mutatindaki mwana na poto kaka bango moko Diego abaki simbongo finalement eza nini ko kenda mwana nga ndenga kenda bongo ni 50 francs na bango ni 50 francs ye mwasi mama Kobel mais balobi te Diego ndatindaki mwana na betongo na okara deuxième bako tikela nga ba provision batindela nga ba mbongo mwana oyo atikali batangisaki na Gombe oh mais soki bango batangisaka mwana nga bako tikela nga ba provision bongo gradio aza na nzela ko mishegi bakoki kosunga na moto aza la place akolala lalaka na bana oyo bavivre na gradi aza nanu nani il faut comprendre bien. Il y a des besoin de mi balé. Oui. Gradi soit ça moi na Diego moi na musu. Moi na Diego liboso gradi. OK, abota ina mwasi musu. Oui, ngani na banda boko. Yo mtu banda ko boko la. Stangu boka bwani ndio otiki mwana. Eh, yenda tika kinga na mwana na nda. Atika kina mwana na nda. Après ta yo besoin. Atika ku, era kiminda ko tikinga na mwana. OK. Na penser te na kangi mutema ndenge za ka mwasi. Faut ba ko supporter ba bêtise mobali, ba salite mobali première fois ça la ngote. Ouais, ça troisième fois. Comportement oya osala te. Ah, c'est ya sala makei bozonga ina bino. Asaya ke bozonga tout onda ke libela. Tout rosco era ke nga habité et comme bêtise. Muko msupe ko meme nga malade. Ayelinga cette fois-ci en tout cas et simba lisuste. Yango na vandi pena mwana. Bandeko bakomo loba yo kotika na mwana ndeni papa la bango akenda tinda ke loko te suite te. Donc position ya papa e bana atindi na zoki gradi na ke kozong sa gradi voilà kozong sa gradi ndé na zong si gradi papa ndesa ki parane bana te ye na mokiline aboti azwi bana sundoli lelo gradi asa na nzela ceux qui ndé ba otamusa komwa bana na nga na pesi batamusa komwa bana na nga po bana na nga bana problème te moko azani na Londres moko nazani na maboko azani à l'aise. Voilà, merci Zaki juste là moi rappel hein bana nsuba yeba problème on gagne les oleka. Natasha ngana okende no mingi na ba droit de réponse ya ndeko na biso ya mwasi otomona ya sala droit de réponse contre émission yo salaki contre maloba oyo lobaki alba yango clair abiba ya epana yo pour baswa mwana baswa bana akomisa bango na une école aya pena bakaye oyo mo asalaki ba notes nango alba eloko na peine même va même na émission nanga keno azwa bakaye akomi bakombo bana akeko komisa bana ye mutu asinya na école atake mama baya epana yo boya kopesa bana kasi merci ndongo tuni bongo ye place azali mama Kobel mama foko denga na to kutana to vendre nanu bokutana boy bo vendre te ebite ah mais yalla babu ya côté botako vendre kuna mutu ke suka na nzela alors ba va même na ba émission na nga na yambie bato basonga na ba chaîne na ba émission kala ba mona mama na loba mais nga na mona ete na vie na nga donc ndina ngo depuis na bota mais longela na mona ngoti bokutana ni fa te elongela na mona ngote mbemolo ka mbeme otangisa ze na mona na ngoti na mona ngoti yena nzela na ngana invité ba ici te eke ka bongo papa si te pe ke ka bongo ndenge so kende eke ka bongo ndenge ke bongo poye pas so finga eke yazo finga ngana zoba na ete après tunga na mbanda na ete yeso ka fingi ngambo seke ya zambwa biloko mbwa lie yango yako moliati parce que ngana na mbwa ngana na zambwa yo na na zambwa Natasha to za la claire na bandeko bolanda biso otu ko loba bien que otela okuta na ndeko mwasi wana tie bo vanda pété c'est que né a komisa bana pe na colonel na ngompe makambo lokuta to loba ngobongo papa to banga nzambwa likolo bana na ngatikali ko komisa bango ti ba mo provision za rotinda tinda ta mo provision atinda ngo panani to kutana te 3 ans soki te bango balandela ka via bana na bango parce que Chloé era vage ba yebe ngotendeni bango balobi asa na France mais Chloé asa à Londres oso comprendre confusion za na kati voilà confusion les na kati faut comprendre mais le big que il y a mobile nem to le big mwana moko to zanika ya lobi Diego akende ki poto bazala ki na wata Diego akende ko poto conseil na Diego abeta ki anko Diego azambo Diego ngaza ki na nini o ya ko pesa mbongo ko basela mwana jaza ki na nini conseil akende ki babeta ki anko te siko
mbongo batindili mwana na poto nengo yebi mutema mabe ya mwasi wana yako bimisa mbongo natinda bana ngana poto pidie gwazani kala bajira zo salela nda otindela mwana na poto bajira zo salela ya yepete o salela mwasi nenga zala lata jeep ata liputa mikolo te da mikolo zo ya lata robe de nuit. Est-ce que d'après bino Vanessa peut dire qu'on a ndako bino? Oh, comme Diego ko fanda ndako na biso avanda ndako famille. Oui. Na cadre de na botaki mobali ana position te na otaka Chloé mutema pasi peut-être mobali na zana poto lingana ki. Et moto otema na banzela na ba ti ba 4 heures. To na nzela donc ça fait mal comme on a mobali oyo lingi azotelengana. Bandenge mwana déjà zalaki na sololaki na maman na lelele pe maman nanga maman sunga mobali nanga lalaka. Mais to banola na ensemble était banola na petit frère. Ngana zaki na maman. Voilà, bande maman on a biso j'espère pour qui place en ya na petit frère. Ye azola la côté mususu. C'est-à-dire que ndenge ya zolo bake abotisa obana nyonso mibali na ndako na bino eza nango ya lokuta. Oh, bala mibali na ndako na biso ndenge ni. Po mwana oclairci na tiko bota. Mwana nga suka. Na botaki clarksi wana naza na nini na kipwanza wala pa na kipwanza mama biso déjà kufi voilà tozanga na Diego na kipwanza ceux qui bakol ba bref to ko le kapé na kipwanza ba place on na vanda ina Diego boka ba témoignage voilà pour to a besoin ba vérité bo solo kaka to nga za na pona yango nga makasi pour vérifier na koyana ko ti na kipwanza na kipwanza to sara micro ba la depo to service public ba ba vérité ya likamba parce que to zingi to yeba qui dit mieux oui nana ngotoloba mo solo nana zoloba mamba kitoko voilà ai penene na nga bona ko mema bino ti place to vanda ko vanda bino moro donc na oloba na ngati d'abord yo ka ba question peut-être monsieur ezala bino ba réponse ezala ya bango voilà to ko meka ko sala yango Natasha na ngi sikoyo to beta lisolo lelo yo makambu na yo ya kibombanda na yo elati mobali ya grande sœur na yo lelo ba poster ye ba lobi aza escroc azwaka bambonga bato kotsa bato ba poto na mafia na yebite ezali makambu ya solo to ezali makambu ya lokuta mais loko ekamusanga yango yango so pesanga kanda ye to la ceux qui mama Kobel soki mama foko soki nani tant musu muno ke beti li bako tangi bakombo mu bona obela sika ma muno repam voilà déjà bakutana na vie na mobala grande sœur nanga asalele ba faire nini ba mi bali bazala ki passe kokaki mbongo po azo ba photo na ake ko poser ba photo mbala grande sœur au monte loko osala ezate eloko osala ezate pour stocker eloko te ba yebani te pe bakutana te na vie soki problème et l'équipe langage na ye kande muna oneza nango supu aleki alo bien Diego ne mutatina mwana na poto bana bazana famille ya Diego quelque part mutu oya dépenser pour na mwana wana zoyoka parce que bango pe ba yebi mama ba réseaux sociaux trop bien te ba yeko beta prise mutu asalaka na nini ya chaîne ya mama Kobel OK ba yeko beta prise yeko benga kuna ayeko benga ndeni eza kola babengi pole tala makambo balobi eza makambo Natasha alobi eza makambo lokuta lipole eza lisolo nde babenga voilà nga natali bémission ya mama Kobel azoloba mpona bana mpona nga bino fonga naleka mpona défendre bana na nga naobundaka mpona bana na ngai naleki émission na chaîne moko boye ye mama Kobel amoni yaka amoni epesi ye palpite aye na privé na ngai nazala ba voice ozana ba voice na ye oui okotokotya ta ndambu te problème ya te voilà aye na privé na ngai bandi kofinga abandi koloba do biboye kokala ba voice oyo alandaki nga siko menace ere ebandi nde grande sœur nanga abengi numéro ya Diego alobi boye stopper makambo oyo po oza mobali nalingi nanga makambo te po makambo oyo mwana na biso avanda 3 ans toluka bino te mbala moko mama Kobel zwa téléphone na Diego banda kofinga grande sœur finga grande sœur mobali ne pas koki ko supporter te ba finga mwasi na nde mobali alekaki à partir ya numéro wana nde siko bureau ya mama Kobel elandeli numéro te tokende makambo na kimia
basala on a ba voice nde ba voice wana bazosala nango mobala grande sœur azoloba pas zoloba nde siko ekende ezate ke oya bengaki ezande bongo oui habité ça va net bona besoin bino pe bo répondre ngai ne na bona sala musala nanga njoka ndenge za wana asala musala na biro na ye sko bande na biso ba journaliste bozala ya batute journaliste zala clair bozala ya batute ndenge ya mi Natasha boye na komisa na koma mutu ya Natasha te tokosala musala ndenge sengena omona te na tuna Natasha ba question naza vraiment na ba question mais na pona Natasha Natasha na lingi penza oyo sabiso oyo ça va tout clair lelo yo bana no bazo fingama likolo na yo famille ko fingama likolo na yo soki eza na bandeko bazo tala yo par rapport ya makambo nyonso yo ndeko mwasa na zolo bana kombo na yo pour le lobby o utamboka obota bana ba fama ta c'est-à-dire que bana wana chose grave à lobby qui est baza bana ya Diego te elo oni nezo la kisaki bana wana bazali bana ya Diego ngana osamba te omoni eri ya oloba bana la baza ya Diego te moti même na famille mbali ba oseke na famille mbali ba oseke pour moi na nga suka na ndoyi ya mama na Diego ndoyi ya mama na Diego nani Chloé ndoyi ya grande sœur à Diego liboso voilà soki bana na nga ba telemi na osamba te papa donc nakoki kosamba te po ye moko mobala yebi te avandaka na bana na ye azalaki bien na bana na ye na ndenge memanaki ndenge kendaki wana siko bana ngo si baza ye te siko afande na bana wana ndako ndeni depuis donc on a yebisi wa tolekaka ba place to bandeko kovanda oyoka ba témoignage nga na oloba trop te po mokileke loba te ta mosusu po bato baoloba déjà oza na posa mobali yango oleka émission non nga na posa mobali te po na 3 ans sunaki na posa mobali mais nangaki na bo comprendre na posa mobali mais na garder ki silence na 3 ans po natikaki sa vie na ye soki nga na telemi lelo po akoti famille nanga Natasha mettre le solo mwana ki poto mwana ki poto ki na mukanda ya kombo na ye za kombo na akene akombo ni normal est-ce que akena boke tonge Chloé boke tonge Chloé boke wana Diego pe komone boke oui na yebi de tango le biana déjà na yebi de akombo wana mais lelo ya le big bana bazana na son table boya ba boisa vilo oh et yango pese palpite et puis c'était mwana na kombo ni normal yende tata nenga sundola ne bana et problème te aboyi ne pe bana zo na problème te et ça biso eloko te mais un jour yemo ko comprendre eloko azolona soki mbuma lango ezala nini bana ba makila na ta musa ko sana on nyora c'est pas sepsa ta mususu fako na asala on la sentiment mo robo mais maman to sala lelo to e ba lobité la conséquence ndezala lobby voilà Natasha soki lelo oyo makambo nyonso eleki oje kwa yebiso no makambo nyonso eleki eza makambu talaka ka ndenge ezalaka bozonga na oza mama ya bana na parce que baloba libala ya bana ekufaka te elo etika na biso eza bana d'après osala nini bon kozonga na vie amoureuse ezala pasi bino mo bozomona ata ndenge asambusinga famille nanga omoni salite mosoki kozala tofinga na biso mais tokota ba famille te voilà famille oyo ezali te ata boboyani mais lia bana eza na kati otouche ba mama kulutu bandeko ya famille ya mwasi obotine ça fait mal et ezali impossible na yo que sa famille nanga soni voilà etikaka relation ya bana soki bana lelo bakoli soki bango mo bajuge bo baluka papa na bango voilà merci na esi bino ke biso tozalaka wana kaka mpona kosalela bino mosala na lingi nabenga moko mpe ya bayi équipe de choc oyo bino mo bosengaki nga na live non il fallait Natasha azala mpe appuye na janvier wata bato nyonso ka ndenge ezalaka tozali bongo na janvier wata soki okopusa na ndeko na ngai mon confrère pusanaka na kiti yaka poye ozala na katikati bon tia Natasha na katikati voilà Natasha pusana mukie voilà bon excusez biso mpona espace merci na mère na biso andima kopesa biso espace kitoko boye tozali bongo na kati ya dibaya wana soki bayambi bino na ndako ya malamu il faut kopesaka merci mama mpona accueil janvier wata mokonzi nayebi te okopuseka mwa va makasi po eyokana bonne santé nanu mes condoléances voilà j'avais wata ozali mwana mobali pe ozali parent obota komona lelo oyo ovandi na kati ya ndako to ovandi na kati ya plateau elongo na mwasi na yo
akofingela yo bana oyo boti bafa bata d'après réaction ne kozala nini bon ngala mwa mobali na ndenge mabete to abato omoni bana ko nzambe pesa voilà omoni polena ko sorte même susu yana bato suba sala ba vivre na ignorance omoni lelo na ko sorte so nzamba pambolo na mwasi na mobali wa pambolo na bana mibale iba ko sisir ba voilà même si yo zo mona ke place na zo ken même si na obota mususu même so bobota obi lelo bana ba koma face obi lelo bato ya mbongo bato benza bana ba moye bazo luka bana bazo lo makasi lelo so nzambe ya pamboli na peso mo bikela na wana fumba ko ka ya lelo ba jeune garçon ibele luka ba Diego Kao na moshi du fleuve Congo avec ça biso bana bali passe pesoni ya kosala na bana oya makila na yo o wana en plus moi si oyo bala 3h aime soit manga sibina aime suli tonné na lite mais bana o nzamba pesi yo bango o wana bona biso lelo so bana na lo babolo ozana fier père obaki wana bana pour émission eza YouTube bana ba otika na lango pesa internet na yo ka déjà moi na lusana neva déjà bana neva déjà peli kona na na poto na so yebisa yo bana ba maturité au santé ba bien internet ba développer ko le kabano bana kichasa aota la peut-être que oui papa Diego Kao l'embouchure du fleuve Congo en finale est-ce que aozana mutema ya koyede yo bana poto ba mutema makasi ko le kabana kichasa ko vanda bozo réseau na tela bi wana père na moto wana perso père ya bonile mais bana poto ba rabo motela lelo MC na denga mabete to abatu to mona makambo zo le kana réseaux sociaux artiste na biso ya mboka ndenge ka fere go to yo ka MC mwana mutaka mwana mutaka siko mwana ya Diego Kao na mushidi flip anona never azokola pole est-ce que lobi ya kosepela na papa ya spécial ezate basi nyonso babasi omoso lelo kosa vina mais kowanga na bana na oyo kama Natasha Mamalobi abiso ba kotika la relation eza pisi ya bana mais ya ozomona moto oyo aza na raisonnement omoni so boza na relation ya bien na mama oyo abotoli bana boza na relation loko opoli bachemin na yo garde chemin na biso mpe bajape tobota ngapela na bana mibale jarel na chanos mama bango tozalaka noyo nyonso otinda mbongo mama na bango asala vie na ye nga mpe na osala vie na ye mais soki abenga mpo na bana nga togarde relation plus ya bana nga na kovanda botela balowanga na bana nga ata na zwi nde naka na my love nanga jetem na kati ya limane my love topese mbote nde naza jamais nakowanga na bana voilà mpe nayebeli my love akolinga jamais na wanga na bana en plus mbongo mosusu bana nga baliaka osanti benaka my love abate janvi bana balia mokibo mama merci Natasha basunga wana telefone na yo otoyokaka bavoice po tokomi déjà na suka émission na biso j'espère que tv ezali ngonga na yebisi bino tozali na Natasha bolukaki pole Natasha nazali bongo na Natasha tozobeta déjà masolo bomoni ya janvier azali janvier toyoka bavoice oyo ezali voix ya ndeko na biso ya mwasi tenga lobika ndeko na biso ya mwasi oyasela balimero ebele oyebia papa kiboli misanga atindaki wana ni mikoki ya Diego tala mobali tala degré ya mobali tala numéro na nde bazosali ifatina na numéro na ye moko mais j'avais nini yaya voilà balesa yo nini changa na chango wawa hapo oyo oya suka lukela bana na o tata Diego lisute lukela bango tata ok yanga bana nde bakoma bana na yo lukela bango tata ana besoin bana no wana te kende lukela bango tata bana bazanga éducation ndenge wana lokwa ye moko mama na bango kisengi j'avais wata commentaire pour la voice lukela bana na yo tata ata soki yabe lukela bana ye tata makila moto basomba te yo nde fa lukela bana na onde batata na bango pesaka bango batata ba criminel ya batata ya ba musicien nasoloba ye nde bana na ye nde fa lukela bango batata na bango biologique oyo babota bango Diego bana wana ba makila Diego ata ndongo olobi bo échanger te Diego mo place afande bindake nde namona bapapa king bavanda na bana bango nde tomona baya oli moshembaka na bana bango nde tomona biso bajanvier wata tozalaka na bango wana baya bana Diego nde tomona loka base na biso basandrine mbago nde bazala na papa Carlos José nde babokolaka bana bango wana eza makila na bango wana baya bana Diego yo nde lukolia manga sende yo nde luka obota ya yo na Diego 3 ans
3 ans. Ah, ben infection c'est l'équipe trop. Voilà. Dans nous autres pour recevoir les arabes. Merci, Waka. Natacha a terminé sur l'émission de Bisso. La première voice, monsieur ça. Elle est belle. Comment est belé wana? Quand on yoka ébé. Bon peut pas y aller un peu bateau. Mais moi derrière j'ai signalé déjà. Oh, deuxième voice. Émission ça le kanti ekabulanga na ete. Toza kaka. Bolingo zo bakisa masunde ko bakisama. Ozela ningala bota. Non bota na kisasa te. Na peso information na bota na kisasa te. Na bota na kisasa te puis na minute to na programme na bota te. Poto okotsa na mbongo makasi to bota sikote. Ba bijou na nge peso ki pelekese. Mawa ovana na mobala tikala olukelo mbongo bongo te. Nga ba okangila nga bashi. Asela nga bilanga. Na suka nga mna olata ba bijou. Oko souffrir yo na bana na ochango na internet. Mbongo yo kenda kozwa kuna epa ya ba Diego na biloko yo kenda kozwa kuna oliaka mwasi ya sonyo tata na mobala malonga to futelo ndaku okenda kozwa mbongo na famille ya Diego na biloko kolia na mbongo maladi na bilamba bana okenda kozwa kuna tata noto mama no mutabimisa mbongo wana zoba mwasi. Voilà, Natacha Maramba uti koloba oyo okenda zela na okenda OK. Yanga bana ne bakoma bana na yo. Voilà. Et la voice déjà Natacha na yo sala moi réaction pour terminer suka par rapport à voice wana uti koloba yo okenda na famille ya Diego kozwa biloko famille ya Diego ba pesa ko mbongo pona bana na bango. Parce que le pesa yanga kanda na leka ngwana ti. Et le pesa yanga kanda ngwana na leka batindela nga provision. Pour te montrer ta fait tant so na lo bagi na émission. Yango na lobi omoni koloba vérité ça la bien. Nyonso lobi na le kuta. Voilà. Mutu moka supporter bana na nga bazate. Mutu moka lata bana na nga zate. Papa, ce que lo que salati ngana leka yangwana. Merci, j'espère que vous avez vérité. J'avais votre réaction notre stock abonné na bino. Réaction est déjà depuis par rapport à la vie privée. Kwa biso to yebité. Natacha olo ba bien batinde la bana et de côté il y a moi les réseaux sociaux. Railo MC na olo ba kana mama. Bubuli popotable. Izakake. Il faut yeba mara mususu dimisa. Ndé na zomo na bana Natacha ja bana éducation. Pour moi déjà na poto. Pozo ba ke information que obota na Kinshasa te go kotsa mbongo a ebele na. C'est ba kotsa mbongo na Kinshasa pour ba ke bota na poto, c'est to comprendre. C'est que na comprendre que yo ko riba poto. Donc Karinta mabota na poto exemple à suivre. D'ailleurs eza mabete poto za na ngo savonte. Poto sila na ngo. Ça peut maïté. Mais pour l'information est bien. Ozo faire souffrir les mobile. Ou même si carrière ya mobile. Mbongo bozo kotisa ozo bozo kotisa. Vende mobile afutela kaonda ko oliaka omela. Yonde mtozo vanisa mobile. C'est que yonde mto na problème à jeter. Pour yonde mto bala mobile. Natacha mobile mtaluka c'est que yonde luka mobile. Yonde saka mobile. Yonde olati saka mobile. Yonde mto sela ka mobile nyonso. Voilà. Na monde lelo to koma mobile fuluka. Babi l'homme doit se battre. Lelo yo bébé seli Diego Kao, Lambushi, il fleuve Congo, au bébé c'est les Moussala, à comme chimiste, à comme on sala baji, à comme papa ozo bagé, Diego Lelo Bana Wana Bakumayo, Yono commissaire ende fazer, Yono commissaire au quoi moi na Moussala, à kenda kozwa bana na yo, à kenda kotiki la na classe. Pourquoi kozwa pe Yasikeye, Starly News TV. Starly News TV, Abo Kutande, live show. Culture générale et poids. Politique ya mboka, maman.